Obé Minaku Azaï na leçon mon côté au peuple congolais. Na 7 ans, na bango na 16 ans, 19 ans, il y a pouvoir de Kabila bazaki ensemble. Ba na leçon au peuple congolais. Peuple est souverain. Nous condamnons les actes. Article 24, il y a le droit de manifestation. La constitution est garantie par la loi. Obé Minaku alobi, peu importe. Donc il y a advienne que pourra. Il y a la loi wanati. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais dans la Bible était. Hein? Et c'est la Bible. Ce que le peuple est beau, souverain premier, c'est le peuple. Ce que le peuple est encore, tu connais quand il peuple, il faut qu'il peut bangoter. Yo, et là, on pesé. Obi, on va se la poser de loi écoleka. Loi écoleka, il y a solo, mais bon, souverain premier, c'est le peuple. Juge Akoufa qui juge, moi, ça m'a dit. Et moi, je me suis dit que les sous Raphaël Yanni. Raphaël Yanni, il y a des trop là, intellectuel, mais il y a des gentil. Oyo, ayoka mingi, mais méchant. Caméra Zwini, 20 ans. Même ceux qui président permettent à Koufi, moi aussi, je monsieur. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Puissance ya liloba eleki ya lisasi bandeko batali topesi bino mbote lelo boyebike actualité ezebele lelo le 29. Donc le 29 juin au lelo faut ba déconfiner partiellement la commune de la Gombe. Actualité ezawana actualité ezali lelo pe lisusu il faut ministre de la justice Tunda ya Kasende akende ko samba na cour de cassation boyebi bakangaki l'autre fois ba libéraki bachaki na résidence surveillée lelo nde siko faut procédure fongwama et to yamba moi nzambe prophète du peuple prophète John Ngefa tebi ke dio o bolinga mo trop bolinga et les kaleka moi tant trop té et actualité du jour actualité à semaine oyo et ça li ke to zonga moi mukie na marche oza ki wana to mona ki ba wewa to mona ba nini to meka no ko solola non mambo ya loi Minaku au juste tozo ke wapi na mboko prophète John Ngefa Losako. Bonjour ndeko journaliste banana nzambe soki kambanga aye le ba été likambo ya solo ezali to banana nzambe tata mokena likolo na se le coup matonde ezonge pa na yo nzambe o banana biso po sukisa na biso pesa kambanga mayele po azaka na mayele o bakiso pesa na Salomo atune ote pa na banana biso po sukisa na biso na kombo na Yesu Masiya amen. Bon to ya mi mona mboka prophète John Ngefa to banaka penza na Losako papa Ngefa Losako nzete oyo nzoku ya zoka na zamba abosa na kango ta mokolo moko te papa Ngefa Losako soki okei na zamba olei pakapaka ngai tondolo peza wana mais nzete moko ezanga mukuwa oyo esisaka ngai ezaka mukako papa Ngefa Losako ebembe ya nyoka esilaka somo te po aza na venir ya kukufa papa Ngefa Losako mbangu ezali pema malembe peza kopola papa Ngefa chokolile nde mokonzi na bige batu balinga partout na ba commentaire po bango so yoki chokolilo mambo fongwami prophète John Ngefa mboka oyo ça non lecti ya mukuse kaka ne mambo zo kende lelo na coalition oyo après ba élection ndenge lelo to ok 2 ans même mambo ndire moi genre na mukuse no yo zongo na mboko eza na chance vraiment non mboka ena chance te mboka to koti na ba crise moko oyo même construire république et prévoir qui yango déjà to zana na conflit moko oyo contre pouvoir parlementaire et pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, tout le pouvoir entre pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. Merci. Là, c'est très grave, Namboka. Hein? Là, c'est très grave, Namboka. Alors, on a tout ce monde, ils ont des résultats. Il y a coalition. Coalition, c'est une coalition, et ça quand même.
au logique Tshisekedi abimi président, Kabila abimi na ba député belé, c'est tout à fait normal ba coaliser ensemble. Merci beaucoup. Le président qui ne contrôle pas le Parlement, le Sénat, le gouvernement, tout est un président qui règne mais ne gouverne pas. La démocratie partage du pouvoir parce que yo bien pas toi tu es un intellectuel. Vous avez l'eau qu'on va prendre tout. On va prendre parce que y bien plus mien. Au moment FC Sagimaël. Le quoi la constitution Peksa Kabila qui a 3e mandat, il fallait récupérer l'institution sur la République de Maboko. Yo mona wapi messieurs. Même pas un zam, zam bengana ki satana. Hein? Vous avez dit ange protecteur. Hein? Ange le plus beau de tous les anges. La lumière. Hein? De lumière. Hein? Azara qui pendant prendre Zambé, Zambé tata dit ezali. Mais tango asaï de se poser dans Zambé, Zambé boka qui était à remplacer na carte ange mususu to benge Michael. C'est ange de guerre, chef d'état-major général et armée céleste, c'est ange Michael. Hein? Gabriel Daniel Mwana Tinda. Il est messager. Ozomona Nzambe azwa lisusu ka nini mwana ya satana azwa lisusu akoma non et pour Bible zolo ba mo se toi bato ba so batamete ba yo Canada coalition oyo bandaki mabe bande so ki ba député na mona ba so na président de la République so ko kinenge ba so sala bisonde tala ba discours na bino to lembi yango to yebi nyoso te yebi nini ndeko Shadar alobi yango na discours awa après mambuto zolo belawa alobi ke toyebi ba résultat même ba yebi to salaki non matoa mafu tango biso bane ko loba awa bango bandimaki tango to lobi hein président Zouaki te moto Zouaki yango zali Fayulu ba Shadari balobaki ni parce que moto Fayulu la boye ko négocier Fayulu la boye ki ba koro c'est Fayulu ndimaki ba koro Kabila bengaki liboso aboki ba koro doye pa lingaza la boye non Fayulu ndimaki ko kabana bango hein ba ko utiliser caméra nani no to baki yango te eloko asikeza te batika na biso azwa te c'est lui le président to boy ba discours to déjà bochaye to boy otala biso souté ku continuer un programme qui nani et parce qu'il livre pouvoir na nani hein soki bino baki yango lo Shadari boko lo ba bino ko te 2011 Kabila zwaki wa zwaki na bemba te ka ku continuer chakini 2006 ba chaki bemba ni na c'est amiri non 2011 tu sais que le père Zouaki est-ce que Kabila Zouaki ka coup constitutionnel na bino et puis la président Seni botié 2018 ba moto Zouaki clair peuple nyonso yebi bino bité ya Zouaki té moto Zouaki ne Tshisekedi a dit tu es président élu démocratique pour ça ba cérémonie bino té mais là bo bi sur la télévision to yebi na to sala ki to chaki Tshisekedi to kondi mango tout tala to boy pena matoy to boy ko boy Chadari o be minako to boy pen o wana bet matoy na ngai to boy donc c'est que yo za favorable pour président dissoudre l'Assemblée nationale mais ça c'est mon côté mais à côté de l'Assemblée nationale pas ça malin parce que le président de l'Assemblée nationale il faut conflit entre parlement et gouvernement. Là, le conflit entre gouvernement, c'est-à-dire parlement contre pouvoir judiciaire. C'est comme Kangi Angoua, président au-dessus de la monde. Donc, pas bloqué. Pas bloqué, au-dessus de la monde. Au-dessus du parlement, c'est qui conflit, c'est-à-dire entre parlement et puis le pouvoir exécutif. Quand dit pouvoir exécutif, c'est le premier ministre dans le gouvernement. Il n'y a pas de problème. C'est au-dessus de la monde. Ok. Ce que tu pousses à la moelle liboso, tu l'as qui loi Minakou place Boti Makambu. Ne kobe Minakou docteur en droit, n'est tout le monde en soutenance thèse naïe. Wapi. Naïnikin. Hein? Naïnikin. Nikin. Na professeur Sakata, le sakatisme. En fait, bon, on va députés nationaux. Baye na loi wana o babengi proposition de loi baye na ngopona koluka ko sala réforme judiciaire parce que bino ba congolais na ba député opposition na ba député cash bozo telemela loi wana pona nini po ba bi loi wana za po réformer pouvoir judiciaire. Monsieur vous allez montrer mayele makasi par les journalistes. Merci. Au moment yo o la ministre information général qui ordre azaka licencié ko la yote toi va licencier vous avez pas licencié allez qui yote parce que vous avez licencié autant que ba kula ya ozaka tami balé mobimba ozomona elle qui yote et là Congo la chance là ko pam
soki bazotia ye lelo to Steve te bazomona ko lengwa Mauritanie organa Mauritanie te congolais te eza kota il faut za na kati ya FCC cash pose au pouvoir yokanga Mauritanie oyo bino balinga baipite Congo te ngana mta centre biso na centre to na ba frontière te yokanga Steve comment iminaku autant que docteur na banque docteur en droit na banque so tant professeur docteur en droit bango ba na université à Louvain ba na université Californie ba docteur ngo bango na nini ba université on va valoriser université ya biso kaka université ya biso ah ouais là que ça na matata po ba jouer le côté matata na IPC na IPC le côté mais docteur économie est-ce que vous avez tant na IPC Mami Mulumba professeur Mami Mulumba aboyaki a démissionné abi non doctorat comme il est là et puis toke na doctorat Congo comme quoi ba diplôme à licence après 5 ans et comme akela ko pamba docteur professeur de mutu ko sakanate mutu ya bonya recherche ya ebele il faut comment ebele a publier ebele oya biso ka so comme na pouvoir bazu yango alors ye azalaki obeminako osalaki tala bubanga nzambe oyebi Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 à 16 Dieu amènera toutes tes œuvres au jugement. Oyebi soko ojongo la peuple congolais peuple nyonso na monde nzambe akotika bino ba voter loi moko pa peuple te loi moko garantie peuple ezarate loi moko même basai na nzambe même no bi cardinal azana bakozo kwa push et na loi moko protéger ezate pasteur évêque tout ça muku na yona loi moko bakokumba bo ezate mais tala bango moko na article 107 ndenge ba se protéger l'article 107 de la constitution ba immunité na bango basali yango il faut procédure kokangaye so ba boyi peu importe madame attention article 107 on a balé ko moko sikoyo beta canon moko sikoyo et PCP na ko bisa osima to bandango ne flagrance ezali to kota yo ka motayi bipinda constitution sur la moto bon sikoyo pourquoi ça que 7 ans na parlement à ça que réforme on a été pour 2012 2018 2011 2012 oui ça que président parlement à ça qui en gote pour na ni réforme on pourquoi ka sikoyo à mon état de droit et bandi kokota ba yela pelengendu ba yela poloso peuple boy yami bala monsieur obeminaku azali na leçon moko te opesa ba peuple congolais na 7 ans na bango na 16 ans 19 ans il y a pouvoir ya Kabila bazaki ensemble ba na leçon opesa peuple congolais abi ezebele ba détourner mbongo ebele ba pied tango ba monisiko nini ba juge ya commune indépendance ba récupérer mbongo ya république ay babandi ba komisa article na bango eloko na lobaki ni article abimisa ki yango wana oyo kende pas na lecture na parlement parce que ministre ya justice a contrôlaka mais ba décision à pouvoir judiciaire a contrôlaka ba tribunaux nyonso a koki même kolongola peine ya moto c'est le seul les autres origines la président de la République au conseil c'est le seul la président de la République ministre de la justice même caméra 20 à bengue ina alongoli donc grâce présidentielle et longwa et comme appelle la grâce ya ministre puisque grâce présidentielle longwa mais comme la grâce ya munene article 87 ya constitution grâce présidentielle comme la ministre et ça plan ya PPRD et puis le soki bakangena bisa bana na mboka boy ezali ba déjà défaut or que ba préparer ba plan on a déjà ezaki na ona ye car les personnes et les questions que l'équipe a promis or que bakende bakuti ijaze défaut o bakangi azala prérogative te na lebi na mina ko bo bino bo sali constitution l'article 150 de la constitution le pouvoir exécutif n'a aucun droit de donner l'injonction si le pouvoir judiciaire aucun droit wana ba ngo séparation des pouvoirs séparation aucun droit mais yo ministre de la justice ozali un exécutif ozali un exécutif pour la mibeko ya gouvernement et pouvoir judiciaire ozali indépendant oko kopesa injection na ngote siko yo moko séparation des pouvoirs ndenge analyste politique ou lobby journaliste analyste politique séparation des pouvoirs yo moko na pouvoir judiciaire yo moko na pouvoir exécutif mais siko ozali na donc c'est les magistrats balongwe ba indépendant donc dépendre du pouvoir exécutif ok article 220 de la constitution lobby l'indépendance du pouvoir judiciaire
et c'est que bango basali tango basali yango ba préparer yango monsieur directement peuple bi non et que ça le matin et que le kate maman ba wewa ba kiti na terrain ouais ezaki wewa pamba te ezaki wewa pamba te ce n'est pas c'est ça qui dépeste na moni bana sirage ba ba yakati na moni ba luba ba Congo bangala ba tuyonso mais ba taximen na moni ba tuyonso ce n'est pas il dépeste ba boya ki yango kengo a fait à ça qui yango na Sénat loi on est le gars qui troisième mandat Kabila et les gars qui n'a parlement pas majoritaire et comme na Sénat ba kaka peuple souverain primaire ce peuple bon banga peuple le 15 janvier 2015 kengo moni plein kengo bi non la rue est là kengo sauva qui paye et quand on a guerre puis makile etanga zo Kabila kota qui troisième mandat autosolo baloma comme sunge salimo pourquoi Mabunda ko sauver yango te Mabunda ko sauver te ba ya dicté aza dicté na autorité morale na bango hein mais oui c'est Yémen aza dicté na esimino ke Yémen eza Kabila pour battu nyonso bango baka o Yémen eza Kabila shuna rambo ezana c'est Kabila Yémen nani Kabila yesuté hein ozo komona alors attention Yémen si on appelle ça comme mosu Yémen la Yesu Yémen mais comment Kabila non hein shuna rambo ezana non tango peuple leki et sali babiloko nyonso et moni yango bazali toujours ko résister que loi na eleka toyebi pourquoi ataba dego et salemaki nous condamnons les actes la démocratie c'est pas la violence parce que violence on vous arrête parce que Thompson kamote mama docteur c'est na mona ki banda ko ba mutu non moi kasange est-ce que quand mutu na ngana ibi kana na longwe takabishi na longwa o chapeau papa mbango na tena mutu monele na longwe ya bakongole na longwe yango mais oui mais pasteur azana ni to la takate papa si on est dans la libre la télé non hein et là papa na moi Francesco Smart na lobi papa mbazaki mwana na ngai et atikela ngai mbongo te atikela ngai nini koyeba kolata bilamba te koyeba kolata ozomona peuple a souverain nous condamnons les actes où le peuple congolais il y a violence mais tous ça pesa courage na bango na article 24 il y a le droit de manifestation la constitution ezali garanti par la loi mais ko buka bandako basalaki kotumba ngoi wana nani kashanji non kasamba kufa ipo conflit ya évêque mukuru parce que bakangaki à cause na ye azaki pina problème te même on a pas perdu na tango ba moni ete ndako na ye ba se manse colère le évêque azana na prison à cause ya bon bakimbuta balembongo ya république bakase bandako na bango tout ça non tous en esprit à copier parce que to pied qui liboso tozaki les niveko ils afieti awa 91 nyonso ekende to ko souté les la business zongi na Rwanda mais droit ya biso para ko nyoko la peuple congolais to kondima yango lisusu mbala moko te la kaso tinga tana leka pona makambo ya article 107 oyo ba interpellaki ministre de la justice non mais tozokota wana parce que bandeko basali manifestation batelemi mais obemina kwa lobi peu importe donc oyo koya ya advienne que pourra yé akotika loi wana te bon mata bokita yo continuer na loi mais monsieur hein la voix du peuple c'est la voix de Dieu mais dans la Bible te hein et c'est la Bible ce que peuple boyi souverain premier za le peuple ce que bemina ko continue ko ni peuple vota qui pe bangote hein ba fuite mo ebimi o apostolat mais apostolat peut ba pesi ya kana nganga sénateur oui hein na bi mingi ba vota bangote donc bazali président ya assemblée nationale ba bi ko sala kana ti président akomi sénateur en vie na vota Kabila sénateur mais loin de pesi sénateur en vie bango ba ndeni wana monsieur baza contre biloko yoso hein yo eloko o peser obi obosala bosada loi na koleka loi koleka ya solo mais boyeba souverain primaire ce peuple Fachi pas bloquer on a la promulgation Fachi a bloqué parce que Fachi a ba deux plans na ye siko na motuna restitution ya ministre pour na bimsa siko yo là comme plan ezanini omoni mikolo uto le cas c'était je crois les samedi tomoni kaka bakangi ministre de justice bakena ko siéger liboso na ye ba policier pour ordre pesami bakangi escorter bakena e pona
flagrance oyo bakutaki ye na faux usage de faux na conseil de ministre. Est-ce que ça non vrai que bakutaki ye nanu na mikanda falsifié? Mais effectivement, parce qu'on poursuit le ministre de la justice pour na mikanda falsifié. Faux usage de faux. Faux usage de faux. Faux en écriture. Faux écriture et outil kaka na obe mina kona sakata. Hein? Oh, bah ça prépare pour aller qui na faux na conseil des ministres et là j'ai infraction. Yé akamata kiboy. Agi article 107 et le bible de la constitution. Député, sénateur, président. Bon bah ça va imiter na bango oh bah pesa bango na mboka. Na carte une exécution au pouvoir na bango. Bakoki kokanga bango te. Quel que soit likambo basali. On la ninga bien monsieur, le constitutionnel makati. Quel que soit likambo bango basali. Jusqu'à faire un mandat là-bas. Même article 7 de lobby boy. Au cas il y a flagrance. Procureur azana tango te ko chef de l'état, azana tango te ko premier ministre, il tombe sur place. Yango bino osaka ba débat, il faut osaka na bongo. Osala ba analyse. Ils télemi, oye boye, faut botanga mingi. Pona mona journaliste mosusu yawa. Na monier azo appuyer loi minako. 100, article 120 et le bini. On a habité pendant qu'on a téléphone habité là un bousseau. Na tout ni na lobi oyebi article 100 et 7 le bini. On a habité. Oyebi article 151 le bini na habité. Mais monsieur, oyebité au poser il fallait que le parlement, le parlement c'est là le président constitutionnel a rejeté un moment abi anini alors que le parlement voté et voté la majorité. Par ça acte montant bloqué un chef de l'État. Mais ce qu'on dit, la pression est élevée parce que la majorité était à collection. Les pays comme il a fait. T'as là, maman, Gabriel, journaliste, journaliste, analyste, Nabino, Oyo, Azo, Mamanzan, mais t'as versé biblique, mon côté. C'est très dangereux. Alors, tant que ça, allez, procureur, premier président de la Cour de cassation, son nom repose un peu à Koufi. Sabino Boye, Toebi, aux Arabes sont touchés par ton Koufi. Mais en a normalement, il faut y ait Excellence Tunda Yakasende, ministre de la Justice, à Kende, la première audition, na Edo, à Kende, pour répondre à la convocation, dans la Cour de cassation. Mais le premier président, on a M. Kaniki, à Outiko Koufa, Lelo Natongo. Le premier président de la Cour de cassation, au bango ba ici ministre de la Justice, a aussi Kokufa. Parce que liwa pesa non naturel, tout dans la circonstance. Quand la circonstance, quand ça que tout va toucher, ba taper perdre ba Kofi. Juge a Kufa qui juge, moi ça m'arrive. Et moi abimaka ma casse koleka ni suna Raphaël Yani. Hein? Raphaël Yani, il a été trop là, intellectuel mais azala qui va bien ani gentil. Oyo ayoka mingi mais méchant. Caméra zwini 20 ans. Même ceux qui président premier à Koufi moi sous akobima monsieur. Omone kanda na bango ezali nini tika na bimsamo pepe muke ezali balinga état de droite. Ceux qui basali coalition ba négocier pouvoir ndenge bazolo ba parce que ba ki basali ba biebele. Yesolo. Alors ba juti Tshisekedi a commis président. Bazuye lokola yuma. Excusez-moi le balako wana. Oyebi bana ya poto. Tshisekedi a poto na bomuke. Ameli mili qui et puis mili qui est côté dans Mississippi Tshisekedi na le chapeau hein. Là ça monte des pèses quoi c'est et côté na ba venir na bango nyonso et côté na vaisseau na bango miliki. Et puis moi la poto ça attention monsieur il faut que banana. Ba moi petit va bololé lokola bo susu lokola ntaba. Or que moi na poto mundela ko biso abi je t'aime ton travail maïna kayo. Parce que ça il a mundela zo coucher na yo zo beto makembe so beto banjobo zo botele bana mais azo bake yo ndo za instrument na ye mais alinga bana o boti ye mais alinga ko moko noir et dans sens parce que maman na bimisa bana ta mais so ngwa bele te bana na ndenge tozali na monde ona ba monde ko Tshisekedi zoba azaka bato bakoli na poto bakoli miliki et puis malili ekota na bato poto na ba mitu na bango bataka likambuka bo calme na sai nango alors Tshisekedi tanga moni boye ici déjà avant premier vice-président il y a cour de cassation après ça ordre na procureur c'est le président qui a donné l'ordre il bola kotolanga ye na laksa bango ete ngai nde moto naza mokonzi qu'est-ce que le président péter les plans
a pété le plan. Ouais, Nini. Opération, t'as pété le plan. Attends, ça va mon apôtre. T'as la petite sœur d'Angaï. Comment les bijoux Ngefa. Okolo bana ba bijoux ya boy ngana bokola ya boy tout ça petit papete nga tunga na bokola bango. Boy. Ayoki te. Ako répondre na okite. Avandi kimia, tu avandi. Si Mike benga yo après une semaine. Yaya. Na ibe bokola ngo salanga boy bijoux ozolo banaye. Aza bijoux o yazali marié, mère de son enfant. Na so sa vie na ngai. Mais biloko lobi bazo sur la place non papa so ka pétélé le plan au inaï na vie na yo. So pas de photo a pétélé le plan. Tala moto wa caméra. Moto zo na Tshisekedi. Azo ba na ye, balata bilamba pembe. Nyoso baketi bazo tamba bazo simba partout bo mona ki boy. Amida bazo restaurant tout. Caméra bilata. Maman Tchaleopa, caméra moi teta yumo na zo nyata ye. Mais président Tshisekedi a pété le plan. Yo ya danger pouau. Caméra on a 20 ans. Péter les plans. Ah ouais, péter les plans, excellence. Fachi, tu sais qu'il a pété les plans. Oh, et là, caméra on a baloko waki, n'a pas quoi rien. Alors bango bien, à tout nous le président Abino ya justice wan. Akasu Alexis wana, Tunda Kasenda et koleka, pepper de babi, ba puyango, atali bango boete, moto aboma le kibino mayele. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a dit? Péter les plans. Selon Bino, c'est que bazo sala bongo, so ministre na bango ya pepper dazo contrôler pour bakanga ba FCC. Bakanga FCCT, ba nyoso ba Kimbuta, ba José Makila, ba o nani, o ya José Makila d'ailleurs comment la poste. Na même on va poursuivre. Mais monsieur, est-ce que est bien à Kosovo? Président Kosovo le lobi hein. Azaki je notisais il y a guerre, il est 14 10 ans 20 ans. A comme président mais Gigi Moko hein à l'année à Kangaye. Elle n'est pas président, il y a les États-Unis, Donald Trump. Pourquoi? État de droit et justice salée. Il y a un moment le président Tshisekedi a instauré l'état de droit. A bandit que l'état de droit, il y a surtout tiki mutuboye mystique. Tshisekedi peut a na ba bombe na ye péter les plans, a bêti pas péter les plans. C'est quoi opération zani? Ce qui moi si on va bazo au Canada. On va aller dans l'esprit ma bé moi ça se me bête, il y a ndunda repola. Il y a ce report là, il y a Matungula report là, on a parlé de péter les plans. Et donc c'est l'engagement. Mais gaz carbonique, tu as kangi be kota yo. Si quoi la loi de l'opération péter les plans. Si quoi bah il déjà la machine à péter les plans. Si quoi comme il ngabungam entre FCC, entre cash, hein donc parce que se préparer bangoyo so, hein ba discours mo mabe, ba zik samboka mais bokeba. Bana poto basakana kana bango. Mettons bakangi monsieur Tunda ya Kasende excellence to moni bande kwa pepe. Non bakangi nano yete. Jour wana ta batiki ye ba kosamba na ye. Ta bakei na ye. To mona ki bande kwa pepe de belé y compris ba Shadari. Ba bakoti on est confirmé nini coroner si la jour. Mais na ibite ba Shadari ne ba kamata mboka ngoko ya bango na. Ko ba ki pe na ba masque te bakangami. Bakangami. Ba bandi ko sala ba nini wana. Tout cela na ibite. Qui est qui? Nani a président de la République? Est-ce que Shadari Obeminako ou bien Tshisekedi? Atabili pe boloba ki yo botia ki ene bozo panta sango to ebi yango. M'fu na zone les sous atabili so bolobi zana loba na beta na pété na plan. Na bozo loba o bisonde to salaki to tiaki to zama vous peuple pété le plan. To boyango pe na matoy to yoka ngo lisute. To ko yoka bino atande bolobi na to ko yoka lisute. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.